Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC Mpoï TV. Bonjour Nabino. Bonsoir. Bonsoir. Ici que les amis Bino partout dans le monde. J'espère que non vous allez bien. Bisopé par la grâce, ne le bat toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota, aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner quoi. Voilà. Pas bon début à semaine, le tout ça lundi, le 20, et le 17, hein? Oui, le 17. Le 17 février. Alors, bande de connus, on va fêter PK anniversaire, lelo, bah, au babotama, lelo, n'a pas à maman BBC. Joyeux anniversaire, boyamba basoué nabiso, joyeux anniversaire nabino. Alors voilà, merci famille Libota, shalom bampoichou, bonjour, shalom nabino, koko ya Poutine, koko ya Poutine, botami, voilà, bampoichou, bonjour, bonsoir, bon début à semaine nabino, vraiment la grande famille, merci na considération, merci na encouragement nabino, merci. Hier j'avais essayé ya kosala moi live vu que batebele pe babengaka maman BBC moi live ça bien, moi live ça bien taka yo salaka pe live comme ça toi intervenir aka vi musalo salaka ce que zo sala pe ba live ça bien. Alors hier j'avais essayé un peu à causer à kosala live et c'était pas mal. Vraiment, ils allaient bien. Déjà 100 personnes en ligne. Vraiment, Nzambe nanga a pambola bino, Nzambe nanga a bombilanga bino vraiment. Na soutien au bout là qui nga lobby. Merci beaucoup, merci vraiment le coup ezonga kaka et pai ya Nzambe yemoko. Alors, la grande famille Libota, ma grande famille. Shalom lisusu. Lobby total qui 11e épisode, le total la 12e épisode na biso na film ya second choix. Na second choix d'Acosta déjà Simbi Mutu. Davina déjà azana katianda ku ya papa Serge. Tozo ebate déjà esprit de mort, signe wana esprit de mort déjà Davina amoni yango. Tokepe na ngambu ya Elena déjà azu déjà libala epa ya vini na koya ko betela on a koya ko sala ngo émission soki film nyonso esili mais ekozala à téléphone ouvert. Voilà, toke susu na film na biso ya ma sœur bandeko to lo bango butu lo kwa moi. Il y a donc na Bellevue télévision ou encore na Candista ou encore la personne de Bellevue azo sala makambo na lolenge moko oyo batu il faut ba sepela ba chaîne ezaki mibale Candista na Bellevue TV mais elle o ezaki ezokotisa ba film nyonso na lingala. Mais là na Candista c'est plus lingala et comme siko français na français. To bandota la ba film na Candista kaka na français. Moi personnellement na loba ki yango na lobi ke non Poutine à réfléchir très bien parce que ezaki pe soué nanga. Mais moyen ko lobi ezaki te mais na kati nanga je me disais pourquoi pas na Bellevue TV ezalata ba série ya français parce que Bellevue pe na ba artiste o ya travailler kana bango ebele baza batu o pe ba s'exprimer très bien en français. Na Candista ça pourrait être peut-être mieux ba filmer banda kokota na français et puis à cause là peut-être le sous muto liboso na
na monde na bango oyo soki atelemisi eloko wana evanda mpe bato mpenza baobetele maboko. Alors ayokaki mpe kolela na biso ya kati ya motema, ayokaki nzoki ezalaki mpe projet na ye. Alors yango bandeko nazosenga na bino bandeko keno na Candy Star bino bokomona kaka keno bafilme ezokota na français boyebi combien soki boza na vision de ya aigle ou encore soki boza bato o bo réfléchir botali musika bomona keno Candy Star wana eke musika na ba série na ya français. Je m'explique pourquoi. Belle-Vie aza na ba fan kaka ya ba congolais te. Belle-Vie aza na ba fan ya ba pays mususu o elobaka ba français. Elobaka français pardon. La preuve année que naïb sabino nga na zoka kutu na ba ivoirien ba benganga. Ba sénégalais maman bébé c'est moi je suis sénégalaise, je vis au Sénégal na landaka Belle-Vie et voilà. Et aujourd'hui tokomi na film tokomi na ba film ya français na Candy Star. Eza eloko moko ya esengo et puis eza eloko moko boye il faut tout soutenir ango parce que nous la famille Libota toza na besoin ya Belle-Vie azala limité te kaka keno na Congo na biso, on a plus besoin ya Belle-Vie ayebana partout dans le monde. C'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Ce que vous avez vraiment famille Libota, il y a sûr aux ana souci à koloba keno star nanga naza na besoin baye monde entier. Namoni extrait moko boye ou encore maloba moko boye batindelinga ya ndeko moko boye abeti maboko pona filme wana ya Candy Star ndenge Candy Star ekomi kokotisa ba filme en français. Tolanda après nazozongela bino. Je suis trop contente vu le temps que je l'attendais. Aujourd'hui, je vais parler des séries, mais différentes. Vous le savez, je regarde tout, donc bien sûr que je regarde beaucoup de séries africaines, que ce soit des séries ivoiriennes, nigériennes, genre Nollywood et tout ça, les Bobo Diouf et tout ça. Bref, je trouvais ça dommage que je ne pouvais pas parler des théâtres congolais que je regardais parce que tout le monde ne comprend pas le lingala. Je trouve que les théâtres qui sont des mini-séries congolaises, trouvent qu'il y a toujours une bonne moralité, l'histoire est intéressante, drôle et tout ça. Et je me disais, mais c'est dommage que les autres ne peuvent pas regarder. Je sais que les Congolais, on regarde des séries ivoiriennes et tout ça, et même on regarde des séries sénégalaises et on comprend. Et je trouvais ça dommage. C'est important de garder la langue, mais je me disais, mais ils ne peuvent pas mettre des sous-titres pour que ça donne la chance à tout le monde de connaître. Parce que je trouve que les acteurs et les actrices méritent d'être connus. D'accord que les théâtres en lingala, ils ont leur saveur parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas traduire. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des sous-titres? C'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas je traîne sur TikTok, je vois quoi? Un teaser d'une série congolaise en français. En français, 90% en français. Ah donc, allez regarder. Allez regarder. Moi-même, je vais commencer à regarder et je vais faire un débrief. Je vais faire un débrief pour vous donner envie d'aller regarder. Mais j'ai vu le teaser, je me suis dit, ça promet, ça promet. La grande famille, je crois Bolandi, ezaki souci à bato ebele. Ce que yo famille Libota, nini yango ezozanga o partager yango. Boki ndeko mwasi ndenge alobi juste teaser ezo promettre que non ça va. Et puis ce que tu as les films, film non, effectivement ça promet. Ça promet, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Tout le monde a une distraction, la grande famille. Tout soutenir. Besoin dans la grande famille. Dans le bas qui promotion et cause à la côté nyonso. Il faut te push. Evre nyonso ya Belle-Vie. Candy Star, je crois na uti koche la bino, c'est que la dame ou encore ndeko na biso moi sa uti koloba. Bato bazaki limité kaka lingala non. Lingala eza limité kaka peut-être la mboka na biso. Or, Evre ya Belle-Vie, niveau ya Belle-Vie, il faut azala reconnu partout, peut-être dans le monde ou peut-être dans le français, pourquoi pas dans le monde, dans le pays ou dans le anglais, qui peut qu'on translate parce que nambo kana biso anglais to yebaka te mais ba translate ka biso ba anglais ba film na bango ba anglais. Alors la grande famille tous zalaka wana te ko film à lingala na Belle-Vie télévision, oui
belle vie télévision tozo ke nango déjà et on a déjà ce qui est déjà na level to push pe Candy Star maloba ya ndeko mwasi boyoki yango to landa siko filme oyo to landa nano extrait oyo comme ça na ozongela bila. C'est calme. Pourquoi tu m'amènes pas souvent? Bon, en fait, déjà je t'amenais là où je mangeais souvent. Ici, on me l'a indiqué chez un collègue de service. Il était ici hier avec sa petite amie et quand il a trouvé que c'était beau, et comme ça qu'il m'a dit. Un collègue? Un collègue de service. J'ai bien dit un collègue de service. Attention, attention, attention. Un collègue de service. Laisse-moi faire. Ok. Un collègue? Ouais, un collègue. Comment il s'appelle? Ah, attends, tu connais pas tous mes collègues? Tu connais pas tous mes collègues, voilà pourquoi je te pose la question. Mais si tu me poses la question de savoir comment il s'appelait, je te le dis, ok, demain encore si je te dis j'étais avec un autre collègue, tu vas me demander encore comment il s'appelait. Donc tu veux connaître tous les collègues avec qui je travaille. Donc fais un effort de ne rien me dire alors. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Fais un effort de ne rien me dire. Ok? D'accord, pas de problème, pas de souci. Bon appétit. Aide-moi s'il te plaît. Bon appétit. Merci. Attends, dis-moi. Vas-y. Tu avais reçu l'argent que je t'avais demandé? Je t'avais donné plutôt. Bien sûr. Tu avais reçu? Tu ne m'avais pas fait signe, pourquoi? J'avais complètement oublié. Je suis désolée. Attends, pour demander l'argent, tu n'avais pas oublié. Quand je t'ai viré l'argent, tu as reçu l'argent, mais tu ne m'as pas fait signe. Excuse-moi. Tu sais que c'est pas bien. Hein? Excuse-moi. L'énergie que tu dépenses pour demander, il faut utiliser la même énergie pour dire merci quand on te... Mais je m'excuse, chérie. Oh là, ça ne me respecte pas, tu vois. Ça va, tu m'excuses. Ça va, c'est bon. Je t'aime pour ça. Bandeko, film à ma soeur. Oh, ezoleka na Candy Star. J'ai mal, hein. Naoki mute ma passe. Tegra oyo. Aza sœur, petite sœur ya Daeli. Daeli aza mo mwasi. Ya Vini. Vini azaki matata. Donc, ceux qui Daenani Tegra azongi kaka retard. Moi, je me disais, oh, eloko yo. Façon Vini azoke na makambo ya nani ya Tegra na kati ya ndako. Eloko moko eko saleme ou encore eloko moko eza na sima. Parce que je me rappelle. Eza na master moko boye. Mobali na zakaka leki na ye boye boye. Mata kita na leki na on dirait likamu. Nzoka bimaka na leki na ye. Leki ya mwasi na ye. Yango na moni na banaki ko se réserver na maloba na ngai. Et à la fin des comptes, botala, ma soeur. Ma soeur. Et puis, Vini a joué na esprit. Ya mwasi na ye o eza Daeli. Ya kotala niveau. Ya capacité. Ya responsabilité na ye envers leki na ye. Atala kinyonso wana me Daeli. Ya ochaka bolinga ya leki na ngai, mwana mama na ngai. Mais mwana mama na ngai a ochile ba désordre moko boye mais po atimba kaka keno leki na bimaka déjà na mobali na ye. Abanda ko comprendre ngo te bandeko ezalaka te comportement o te gabandeki ko bimisa na kati ya ndako wana manquement wana il faut timba kaka keno mwana sa aliaki déjà mbuma. No yebisa bino ya solo. Siko biso nyonso to welisa to kende kuna na maser kuna na Candy Star to kende kotala. Daeli sort na ye kozala nini? Kote ope maman totala to continue. D'enfant, je ne sais pas moi, dorloter. Tu noues ça dans un sachet, dans un paquet. Et tu mets ça où je pense. Mais en tout cas, ne viens pas me balancer ça sur la figure. Parce que je n'en ai pas envie. Tu m'entends? Je n'en ai pas envie. Ce n'est pas parce que je me tais à chaque fois que tu parles que je ne sais pas parler.
Non, c'est toi qui me disais aussi de me suivre. Tu m'entends parler, s'il te plaît. Ma chérie, je sais pas ce que tu as bu ce matin. Tu gardes tes enfantillages. Non, ça je te permets pas. Et à moi, tu me ça, fiches la paix. Ça, je te permets pas. Tu me fiches la paix, ok? Non, je te fiche pas la paix parce que je serai la femme de ton grand frère. Et donc, si tu n'acceptes pas ça, c'est à toi d'aller de partir ça. Je ne suis pas un déchet. Je ne suis pas un déchet. Quoi? Non, je suis Kenny. Un être humain. Et c'est quoi Kenny? C'est le nom d'un chat ou quoi? Tu m'entends? Je t'entends pas. Je n'ai même pas envie de... J'ai pas envie de t'entendre. Eh bien, c'est à toi de partir d'ici. Je sais quoi, c'est les Français que tu parles et que je parle. Qui vous a payé à qui vous a payé les scolarités à l'orphelinat? C'est celui-là que je veux blâmer en ce moment. Parce que toi, si tu me parles comme ça, c'est parce que tu parles français, ma chérie. Parce qu'une fille de bonne famille comme moi parle français. Et toi, une fille qui connaît même pas ses parents, je sais pas. Je peux même pas le voir à quoi ils ressemblent. Bah, j'accepte. Je ne connais peut-être pas mes parents. Je ne suis peut-être pas issue d'une très bonne famille. Je n'ai peut-être pas de père, de frère, je ne sais pas moi quoi. Mais je ne vaux rien comme toi. Tu comprends? En tout cas, quand je te regarde, tu me fais pitié. En quoi est-ce que tu reflètes l'image d'une fille issue d'une bonne famille? En quoi est-ce que tu reflètes? Dis-moi. Bandeko, problème eza awa, on a plus besoin na minute oyo. Promotion eza makasi ya koloba keno na deuxième chaîne na biso ya Candy Star, ba série o ezokota kuna eza ya français. Ba série o ezokota kuna eza ya français. To informer mokili, to informer ba pays mususu, to informer batu keno Candy Star eza susu o lingala te ekomi ya français. Je suis trop contente, vu le temps que je l'attendais. Aujourd'hui, je vais parler des séries, mais différentes. Vous le savez, je regarde tout, donc bien sûr que je regarde beaucoup de séries africaines, que ce soit des séries ivoiriennes, nigériennes, genre Nollywood et tout ça, les Bobo Diouf et tout ça. Bref, je trouvais ça dommage que je ne pouvais pas parler des théâtres congolais que je regardais parce que tout le monde ne comprend pas le lingala. Je trouve que les théâtres qui sont des mini-séries congolaises, trouvent qu'il y a toujours une bonne moralité, l'histoire est intéressante, drôle et tout ça. Et je me disais, mais c'est dommage que les autres ne peuvent pas regarder. Je sais que les Congolais, on regarde des séries ivoiriennes et tout ça, et même on regarde des séries sénégalaises et on comprend. Et je trouvais ça dommage. C'est important de garder la langue, mais je me disais, mais ils ne peuvent pas mettre des sous-titres pour que ça donne la chance à tout le monde de connaître. Parce que je trouve que les acteurs et les actrices méritent d'être connus. D'accord que les théâtres en lingala, ils ont leur saveur parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas traduire. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des sous-titres? C'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas je traîne sur TikTok, je vois quoi? Un teaser d'une série congolaise en français. En français, 90% en français. Ah donc, allez regarder. Allez regarder. Moi-même, je vais commencer à regarder et je vais faire un débrief. Je vais faire un débrief pour vous donner envie d'aller regarder. Mais j'ai vu le teaser, je me suis dit, ça promet, ça promet. Ça promet la grande famille. Bandeko, emata ekita, ça promet. Maintenant, problème est que non, batu ebele, nde, basi baebika que non, biso tozaka na lingala. Parce que pour batu bayeba que non, français PC koti. Promotion, à part promotion, puis beau publier, beau nani, beau partager, lien, beau partager partout, beau bino batu boza na misala na bino, beau travailler peut-être na ba ivoirien, ba ghanéen, ba sénégalais, na batu oh ba lobaka ba français, pour partager les bango ba lien la grande famille, ça vous coûte rien. Bozala kaka famille libota ya munoko te, bozala famille libota ya ba œuvre ya ko soutenir paix. Hein? Bolo baka te ke no to yaka mobondo non, eza makambo ko ya mobondo te. Eza makambo ya ke no film e koti partager 2-3 personnes. Hein? Eza te likambo boye bo sopani non, o balobi kuna ba emataki kita non. Bino batona boza makasi na kotindela kanga ba lien ba séquence ya ba TikTok please. Bozwata na temps oyo koloba ke non, film oyo ya Candy Star bo publier yango. Bon partager en gros massivement et ça bien. Tosungana la grande famille. Tosungana na Candy Star. Bon moni on a lobeli Candy Star parce que il faut to
publier, il faut tout ça la promotion sur ma casse pour na Candy Star. Ba film ya Candy Star et kotambola monde entier, et kotambola monde entier. Na osenga kutu na préféré attaquer non, ce qui peut être technique et ko dinga susu et zala susu et ça la nani système wana ya que non, ba o film eza na français mais ba o komango wana na anglais et ko ça la peka bien. On a plus besoin ya netinga mama BBC, na za na besoin star na nga kende. Akende partout ba partout. To za na besoin kaka aza limité na Congo te. Film ezoleka na français mais bazo traduire ngwana ba écrit ezokene na anglais. Tout le monde a dit que Deborah Luka Mikolo a comment banzembo ne soka yemi na anglais ou yemi na français au moins ba commis on a ba translate ba traduire en français na anglais. Nous sommes pour nini on a plus besoin ya star na biso akende bongo ayeba na bongo. Biso tozana pour na ba fertilité te emataki ekitaki. Bonjour dans la grande famille. Alors tout la nana nous sikoyo extrait oya muke comme ça na côté la bino na lisolo oyo na memela kibino. La grande famille, s'il vous plaît, beau partager émission na biso. À part que partager beau tiki la kabiso ba publicité et tout ça la bien. Chérie, ça va? Je t'aime. Merci. C'est quoi? Non, c'est rien. Bonjour. T'es trompé? Bonjour. Je t'aime. J'aime aussi. C'est Ada, mon aîné. Et j'ai pari que ça va être Davina. Ouais, c'est Davina. D'accord. Bon, c'est Papa Turbo. Nous avons parlé, non? C'est bien, lui. Ok. Voilà. Prends place. Merci. Mais vous n'avez pas fini la présentation? Ada. Ça se passe comme ça, non? Avant qu'une personne prenne place, on doit quand même vous présenter. Chérie. On n'a pas bien saisi la présentation, s'il vous plaît. Chérie, avant-hier, nous avons parlé. On n'avait pas fini après? On n'avait pas fini? Ouais. Ben, voilà. C'est Papa Turbo. Il est à un ou deux pas de devenir votre papa. C'est lui. C'est un serviteur de Dieu. Il est évangéliste dans une église. Bon, je pense qu'il est mieux placé pour tout vous dire. Mais vraiment, c'est... Maman, avec beaucoup de respect, on n'a pas besoin de ces arguments ou soit ces phrases. Je ne suis pas d'accord. Désolé de vous blesser, ce n'est pas une manière impolie, mais je pense que nous Avec sommes qui? pas... Avec qui? Bon, moi étant que le nez, je ne suis pas d'accord. Je m'impose. C'est parce que c'est moi le père. Je ne suis pas d'accord. Monsieur, tu n'es pas le bienvenu. Ada. Je te regarde droit aux yeux. Mon père avait un nom de responsable. Un nom qui ne ressemblait pas au Turbo, je ne sais pas si c'est Quand tu parles, il ne faut pas m'engager dans ton discours. Tu la fermes. Mais me je t'ai juste regardé. Oui, vas-y, parle, assume. Ok, j'assume. J'assume la responsabilité. Donc, je ne suis pas d'accord. Maman. Heureusement que tu n'es pas les seuls. Welcome. Je vous sers quelque chose. Davina, Davina. Il faut assumer, on est à deux. Je le répète encore, monsieur, tu es le malvenu ici. Atabalubaka. Atabalubaka. Ada. Koboya papa. Koboya mobile ya mama na yoka. Bana ngwa ba français. Baza kwa bana ba anglais. Bana ba anglais belé. Hey, nzambe na bomo. Est-ce que a des fala ezala kaka straight mbala moko ya koboya mobile ya mama na yo bongo? Non keli na Turbo mawa parce que atelemaki ka mbala moko parce que aza na eloko ya koloba te bana baboyi ye. Yango mona makambo boye nani décor akendaki koluka nani akendaki koluka mwa lititi atie na munoko makambo boye. Makambo boye yango na décor akendaki kotia lititi penza na munoko a dominer. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager.
Toza un événement na biso moko kaka. Événement du siècle. Événement du siècle, tant on a événement du siècle, c'est-à-dire que non, événement est moko. Nulle part ailleurs et salema na monde ba comédien, nulle part ailleurs et salama na monde ba artiste. Il y a le 29 mars et ça 7e anniversaire. Na 7e anniversaire, il y a Bellevue Télévision. Et ça peut être que non, totikala ko fêter anniversaire te ya Bellevue Télévision. Chaque année et les kaka inaperçu chaque année to fêtaka. To landana no mwa muke 6e anniversaire. Il y a Bellevue Télévision après na ozongela bino. Basali 5 ans nanu ba fêta anniversaire te. Na 5e année ba linga ba fêtango après date. Il y a fête et anniversaire. Donc, vous voulez faire croire aux gens. Moto a sali 7 ans, a fait chaque année anniversaire. Na moto a sali 5 ans, première fois de fêter anniversaire. Moto a sali 7 ans, ne a copié moto Oyo. A sali 5 ans, a linga fêter anniversaire na 5e année, mais na date pe ODG l'équipe. Mais quelquefois, je ne sais pas, excusez-moi, vous réfléchissez sur les talents ou comment? Wana tonton mouna tout à qui moi bordir. L'effet kaka bato baloba ki ke non. Non. To tricher bango. Alors 6e anniversaire bomona ki nengi lekaki. Alors 7e anniversaire il y a Bellevue TV production et kozala na showbiz. Bellevue TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et kozala bongo na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Er yango yo welela somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Bellevue TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz. Ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo. Alors la grande famille événement ezaka kamoko. Je crois lobi nazaki na live na pesa ki presque ba précision nyonso. Ba o bazana besoin ko contacter ba numéro eza sur affiche na biso wana. Bota la ba numéro eza wana pona plus ya ba information o azana besoin peut-être ko soutenir ya ko linga ko sala so pende nini alinga ye beloko moko boye ou quoi que ce soit là ba numéro presque tout eza na fiche wana ba oyo nyonso bazana besoin ya koloba ke non ngai nazo se porter garant ya ko zo peut-être ata 5 orphelins na fouté la bango bakende na showbiz bakende ko kokota na événement wana bo contacter nga na ko remettre bino numéro moko et kozala ya Tigo et na kotangela bino kombo ya mutu yango oyo bo remettre mbongo wana po bo sombela ba orphelin oyo azana besoin lobi ke non nga naza na famille te naza na besoin na sombela nga ba orphelin ata 5 billets bo bengi na opesa bino numéro moko ya Tigo numéro wana ya Tigo na opesa na oyebisa bino pe numéro wana eza ya mutu tel pour nga nazozo na nga mbongo te na boyi ba problème to ça na biso kanyotu te non to ça kanyotu te c'est juste ce qui est pour d'abord orphelin
na opesa bino numéro moko. Voilà. La grande famille, please, venez mes zaka moko. Je crois l'obito bavarda qui trop, tout ça qui au moins 2 heures du temps na live na biso, to seka qui est vraiment bien. Tonton Maurice Koutou to solo line lelo albia mama BBC bato babengi nga na tongwa balobi boluka ki nga lobi wi na bi to luka ki yo tellement na tanga ki kombo na yo bato basepela ki mingi na ba na kotisa yo alobi azaki vraiment cassé azaki déjà ya kulala mais na obukeye anytime na oyambela bino pe tonton Maurice awa na BBC Mpoi TV. Alors la grande famille, je crois na epsaki bino ke non de l'autre côté la deuxième épisode na biso il y a second choix. Après second choix na évité déjà affiche bima ki lobby na évité ce qui lelo kozala suka ce qui kozala épisode ya suka 12e épisode to évité mais affiche mususu déjà ese bimi ya pot bakomi kaka pot bozana tshila bino moi kaka moi affiche bomona. Donc après second choix tokozala na film na biso pot na Belleville TV. Yango wana bandeko nazo senga na bino kaka keno tozala wana kaka pona Poutine koto azo travailler aliesa biso koto événement ezoye mutu soki pe tozotala ba film te ekosala bien te biso totala ka ba film nde soutien na biso totika koya bombondo na makambo buzoba totika kotondana na ba commentaire na makambo buzoba biso na toke kotondana na ba commentaire pona kokomaka ba buzoba na ba commentaire non to focus na Belleville Télévision na Candy Star. Candy Star eza ba film o ezokota na français na uti ko ebisa bino awa keno il faut to sa makasi Candy Star e beta ba donc beta son donc ba yo ka son bato ba yo ka penza son ya Candy Star parce que ba film yakuna ezokota na français. Voilà. La grande famille, je crois titre na biso bomoni na kota na ben nga siko ya moi lisolo na memela kibino. Merci non na confiance. Na oza vraiment tamulaite na likambo yo. C'était depuis hier tomoni tonton Loulou na biso eza tonton Pierrot. Pas ton soupé bayebi. Fa disant que non, moi si na sa isusu qui fausse couche. Et namoni bato balobi ebele to ebi na 2022 akufela ka lisusu après ekobota mwana akufi et voilà asusu toyoki keno azaki na zemi auti kosa isusu fausse couche. Personnellement nakoki koya kobanda koloba te ou encore na bwakela bango mabanga te. C'est juste kaka pona koloba keno nous les Congolais nous avons un défaut. Toza na défaut moko ya bien te. Oye komeli bango eyebika nzambe. Pona bango moko pe peut-être pe ba ebite. Baza pe bato liboso te na mokili oyo peut-être bakutana na ka oyo o ba okutana na ngo bandeko. Problème eza ya kosala nini? Ekomi moquerie. Ekomi donc na comprendre te bandeko dans la vie soki oza mutu okutana na situation moko ezala okufela ezala situation donc situation moko kaka oyo eblessa yo na vie na yo ovandaka boye soki kaka une fois o réfléchir kaka o raisonner kaka situation wana mbala moko journée na yo ebebi oza mutu moko peut-être ya okaniselaka ya kose moke na kaya mundeko mosusu te. Parce que ezana mutu nyonso te ou encore ezana mutu moko te alingaka malheur ekomela na samoyo. Mais nous les Congolais nous avons un problème sérieux à koyeba ko compatir. Bandeko ba insulte o na moni na ba commentaire ba fingi tonton Pierrot. O ba fingi mwasi na ye. Ba rappeler ba tonton Pierrot ba makambu. Non yeba te mwasi nini yango ya Londres o ya lia mbongo ye. Sude do boya ko bimisa ba biloko moko boye oyo nazo comprendre te. Est-ce que bino bokanisi ke non
tangu boyaka penza konetola bamabe mususu ya batu o peut-être pe bozo maîtriser ango pe bien te boyebi likambo pe ya mutu bozo maîtriser ango bien te mais bozo ya konetola ango bozo ya kotombola ango sur les réseaux sociaux bino bozalaka bapeto bino bozalaka bapeto bokomi tina niveau koloba bino il faut ka bokabwana ndenge bozana so bokabwani te bokobota te bokosimba mwana na maboko na bino te. Là peut-être bino de bolobi mais eza nzambe alobi yango te. Tonton Pierrot yo bimana mwasi moko lia yeba mbongo na Londres. Yo ebi eloko mwasi ana loba pona yo e matake kita yo soki il faut senga pardon. O koto ba makila na bino donc bozoko koloba ba biloko moko on dirait bo meka bango makila o elobi ke non bakoki ko bota te nazo comprendre te. Ce qui nous a permettra to kutana na ba problème et ça rapport peut-être a pesa biso leçon to comprendre to comprendre grandeur na ye pour lobby peut-être ozala mutu moko oyo kolendisa mutu yaya ba situation mususu nzamba permettra to kutana nango mona penza nani liwe lumbi solo. Mais ça va permettre en gros. Si vous avez bien un moment il y a problème, un moment il y a passe, un moment vous traverser nani, moment moko ya bien te déco. Sambela kan nzambe ozalaka na ignorance te. Sambela nzambe na moment wana o apprendre peut-être connaissance ya nzambe, o apprendre makambo ebele. Peut-être nzambe pas zo l'élection na moment wana pour lobby yo tato la grandeur na ye pour lobby yo peut-être oyeba peut-être ko sunga mutu moko boye o pe azo leka na situation o yo lekala nango o lendisa ye. Mais chez nous les Congolais nous avons un problème très sérieux ya koyeba ko tonga ya koyeba ko kitisa batu mutu azo leka akufela na 2022 to mona ki dernièrement mona dernièrement akufa ezali na 2022 2000 combien 2023 2024 donc c'est-à-dire que non depuis ka ba balani non ba simbi mwana te eza ka ba problème mais surtout bito tala na sa moyi oyo kana bango baza bato ya liboso te mais façon bo nga ko tombola bango bo matisa bango on dirait bo mona bango ndine ba démon on dirait bango de ba assistant peut-être na liwa ya nzambe boyebi ce que oh ezo se passer na couple na bango te boyebi te mais oyo bandeko ba commentaire onga na moni nzamba limbisa kabiso nzambe penza alimbisa kabiso soki ezaka réseaux sociaux vraiment à Sodome na Gomorrhe ou encore Lifelo eza pona bato ebele Lifelo eza pona bato ebele anda Pierrot Dombasi Pierrot Abandombasi Bali na matin na mwasi na yo. Oza flash na pesa toujours avant de lancer live. Batezo zala te papa jo na ozala ta na wa fande là. Zemi ya mwasi longo lisusu. Pierrot, buka bwana te? Buka bwana mwasi na boye bien ke bino mbale. Boza eloko mo bote ko satan bo mona ke bana bazo kufa ka baze mezo longa. Bosa sera test à avant boban. Tant bo ko sa test là bo moni ke incompatibilité entre yo na mwasi kabwana. Buka bwana. Benga matin na triste. Et so za mula mais je na rozoti na ofande là. On appelle ça flash. Hein? Incompatibilité ça pose un problème yo na mwasi bokoki ko bota te si ko bozo fana libala ne bo misaka ba angelo nzambe pero na roya na bika nano na kina aussi sa malade na bika pour la malade azobela
Tant on bika na koya. Merci. Na beli lisusu ebezotikarate. Pierrot Dombasi, Pierrot Abandombasi. Ben, il y a matière non à moi sinayo. On a flash na pesera toujours avant de lancer à live. Battez aux alatés papa je dans un raté na au fan de là. J'ai mis à moi c'est le roi lisusu. Pierrot, buka bonate, buka bona moi sinon boy bien que bino mbale. Boza eloko mobote osatan bomona ke bana bazo kufa ka basé mezo longa bosa sera test ata avant boban tant boko ça test là bomoni ke incompatibilité ça entre yo na mwasi kabwana boka bona benga matia na triste et so za mula mais je na ressorti na enfant de là on a passé ka flash hein sikoyo yo mutu mobimba au fan de la matière au fan de la combo à bateau au fan de la couple ya bato bazalaka na incompatibilité yango nangai na yo ya biso nini na kati ça fait mal bande ko makamsu to mona sur les réseaux sociaux kuna to buka kaba masumu mususu après to ya ko kanga batata mwasi bandoki yo zana bana na yo uti non kozwa problème obengisi mobali na mobali akimi yo na Canada mais ozo sukate na kolataka makambo ya bato baelinga matière na yo keli bino mawa yo na mwasi no bokobotaka te boza na incompatibilité ya makasi c'est-à-dire bokobotaka te pourquoi bozo continuer na kovanda c'est-à-dire que non banjelu ya nzambe babandaka toujours kokufa boka bwana bandeko eza matière yaki matière soki eye sur les réseaux sociaux mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo akoya kolobela yango me nga mama BBC façon nakoya kolobela yango na kozala pour te par contre na otelemela et surtout nga mama BBC devise nanga sur les réseaux sociaux naka kotelemela ba anti-valeur et na ramenaka savoir ya congolais parce que congolais aza na problème moko sérieux place oyo il faut réfléchir. Il faut que réfléchir na place na ye. Yaya, quand nga na zaboui, bino boka nsinga mama BBC na zaboui na zana ba problème te. J'ai des problèmes. Mais tant que tu sur les réseaux sociaux, natalaka o nini na oki koloba na o na oki koloba te. Po ezana mutu moko ta koloba keno azanga problème na sa moyo. Biso nyonso toza na sa moyo, toza na ba problème. Mais to évitaka kolataka likambo mutu oye ko étaler peut-être vie à mutu na ndenge lolonge o ba oya kolobela yango c'est pas bien. Na bato ngo ba pesaka bino ba information entourage botalaka pe entourage les comédiens botalaka tonton Loulou talaka pe entourage no ezanani o ake kotekela bango matière. Tout le monde qui semaine passée bazaki néglige quand on a ko balancer les bino image wana je crois bota image wana bazaki une église voir même ba pasteur ba sambeli la ki bango ye na mwasi likamango est comme sur les réseaux sociaux parce que na mwasi ne peut ya kotala ye bo mona ke no azamuto munene yata soki aza na zemi peut-être au mona ke no zemi et que keneka na kati ya nzoto bo je sais pas na za kuna te pona koyeba ba makambo wana nyonso tout. Pourquoi? Vidéo eza semaine passée bango mo ba publier ki on bazaki une église na bango ba no ko sambela bango. Soki eza bitumba totaleli nzambe bataleli nzambe kosunga bango mais ko ko titoyer bango ya makambo ko ya incompatible non. Kitoko te. Alors bref, et donc on a koloba ke no tozo compatir ka na bango soki ezande bongo
Alors, tonton Loulou Azamaka, sinon moi, si naïe Clarisse, hein, bah, bien, Clarisse, je crois. Bachaka Nzambe Liboso, Nzamba Ebi, et ça, ba couple belé to Ebi. À ça, là, bah, faut coucher à 10, à 15, 20, voire même. Mais à la fin des comptes, Nzamba Simbisa et moi, dans le beau. Alors nous, tant que famille Libota, tu dis que nous tonton Loulou a joué à capé na famille Libota, tu dis que koya télémélaïté, koya koloba di n'importe quoi te. Tu dis que nous batum sous boy matière ba yeba bandi koloba ba ke ko patrouiller o ke koyo koye ba vérité pour ça la nini et après. Alors bref, c'est au moins ça la grande famille. Na komi na suka émission na biso événement ezaka moko ya le 29 na showbiz ekeyo Belvite TV a fêté 7 ans d'existence dans haut. Et vous allez na showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvite TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvite Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zalina $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, Yo Mutolingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Mutoyebenanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT o ezali showbiz. Ezali na croisement Yaba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin Yaka Awa Osepela au vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui Jafar allume. Alors événement zaka moko la grande famille à ne pas manquer eza le 29 babillé déjà parce que bafongoli déjà place à kosomba ba billet ezaki déjà depuis le 15 ezaki samedi bokota bo aimer et bo somba ba billet et ça la bien. Famille Libota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où le réseau dégagé tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, ngai Leki Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci, merci énormément.
basali 5 ans nanu bafeta anniversaire te na 5e année baolinga bafeta ngo après date ya fête et anniversaire. Donc vous voulez faire croire aux gens moto asali 7 ans afetaka chaque année anniversaire nae na moto asali 5 ans première fois fêter anniversaire nae moto asali 7 ans nde azo copier moto oyo asali 5 ans alinga fêter anniversaire na 5e année mais na date pe ODG leki. Mais quelquefois je ne sais pas, excusez-moi, vous réfléchissez sous les talents ou comment? Je suis trop contente vu le temps que je l'attendais. Aujourd'hui, je vais parler des séries, mais différentes. Vous le savez, je regarde tout, donc bien sûr que je regarde beaucoup de séries africaines, que ce soit des séries ivoiriennes, nigériennes, genre Nollywood et tout ça, les Bobo Diouf et tout ça. Bref, je trouvais ça dommage que je ne pouvais pas parler des théâtres congolais que je regardais parce que tout le monde ne comprend pas le lingala. Je trouve que les théâtres qui sont des mini-séries congolaises, trouvent qu'il y a toujours une bonne moralité, l'histoire est intéressante, drôle et tout ça. Et je me disais, mais c'est dommage que les autres ne peuvent pas regarder. Je sais que les Congolais, on regarde des séries ivoiriennes et tout ça, et même on regarde des séries sénégalaises et on comprend. Et je trouvais ça dommage. C'est important de garder la langue, mais je me disais, mais ils peuvent pas mettre des sous-titres pour que ça donne la chance à tout le monde de connaître. Parce que je trouve que les acteurs et les actrices méritent d'être connus. Je suis d'accord que les théâtres en lingala, ils ont leur saveur, parce qu'il y a des choses que tu peux pas traduire, mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des sous-titres? C'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas je traîne sur TikTok, je vois quoi? Un teaser d'une série congolaise en français. En français, 90% en français. Ah donc, allez regarder. Allez regarder. Moi-même, je vais commencer à regarder et je vais faire un débrief. Je vais faire un débrief pour vous donner envie d'aller regarder. Mais j'ai vu le teaser, je me suis dit, ça promet, ça promet. Chérie, ça va? Je t'aime. Moi aussi. C'est quoi? Non, c'est rien. Bonjour. T'es trompé? Bonjour. Je t'aime. J'aime aussi. C'est Ada, mon aîné. Et j'ai parié que ça va être Davina. C'est Davina. D'accord. Bon, c'est Papa Turbo. Nous avons parlé, non? C'est bien lui. Ok. Voilà. Prends place. Merci. Mais vous n'avez pas fini la présentation? Ça se passe comme ça, non? Avant qu'une personne prenne place, on doit quand même vous présenter. Chérie. On n'a pas bien saisi la présentation, s'il vous plaît. Chérie, avant-hier, nous avons parlé. On n'avait pas fini après? On n'avait pas fini? Ouais. Ben, voilà. C'est Papa Turbo. Il est à un ou deux pas de devenir votre papa. C'est lui. C'est un serviteur de Dieu. Il est évangéliste dans une église. Bon, je pense qu'il est mieux placé pour tout vous dire. Mais vraiment, c'est... Maman, avec beaucoup de respect, on n'a pas besoin de ces arguments ou soit ces phrases. Je ne suis pas d'accord. Désolé de vous blesser, ce n'est pas une manière impolie, mais je pense que... Avec qui? Avec qui? Bon, moi, étant que le nez, je ne suis pas d'accord. Je m'impose. C'est parce que c'est moi le père. Je ne suis pas d'accord. Monsieur, tu n'es pas le bienvenu. Ada. Je te regarde droit aux yeux. Mon père
avait un nom de responsable. Un nom qui ne ressemblait pas au tyran.